awa na République démocratique ya Congo mingi penza na engumba ya Beni likambo liye lipesaka kokoso ezali ete baboti mingi bazali kolongola bana na bango na mabele ata kombula mibale mikoki na inote. Mama Yembuka Bal alobi esengeli kopesa mwana mabele tina mbula mibale soki mbula mibale elekinde okoki sikoyo kokitisa ye mabele. Kopesa mwana mabele esengeli mama apesa mwana mabele na dire ya 2 ans. Mwana mela mabele ti akokisa mbula mibale. Soki mwana kokisi mbula mibale nde mama koki kotikisa mwana na ye mabele. Ngai pona kotikisa mwana mabele stratégie nangeza la kaka na ko discipliner mwana nanga. Pona na âge déjà ya 2 ans mwana zalaka déjà azoyoka. Na koyebisa na lobi lelo okomela mabele te. Mwana komela kaka mai akufanda kaka zomela mai ti tangu tokokoma pe na butu na kopesa kaka mwana mai. Okomona pe mwana amesenye na rythme wana alali tongo pe etani. Soki deja mwana sa mesani deja komela biloko ya bololo lokola wa misusu na mona kabazotia ngaka wana esala keloko moko te kotikisa mwana mabele. Mwana deja mwana azalaka deja aliaka biloko ya bololo deja amelaka kisi ya bololo akokipe kotika mabele te mais ça kaka discipline yo mama okopesa na mwana. Avant l'état soki mwana tiki mabele par exemple ezana babote mususu batikisa kabwana mabele soki mwana sali inane na 6 mois omoni ake kotikisa mwana mabele mwana wana zalaka vraiment na mayele mingi na classe te mayele na ye ezalaka ya moke yangwana il fallait kaka yo mama opesa mwana mabele ti na 2 ans soki mwana tiki mabele na 2 ans mwana wana zalaka azana mayele na kati ya mutuna. Dr Josel Kilomba Zeka monganga na l'hôpital clinique La Famille na Beni alobi ba monaka ete bana ebele bazwaka bokono soki balongoli ye mabele noki. Tomonaka bana ebele soki balongoli na libele abandi kobela ba mama mususu bayebaka te tango nini esengeli kolongola mwana na libele ba mama mususu bayebaka pe eloko nini esengeli ezala pona ye bakolongola mwana na ngai na libele. Ya liboso na koloba nanu allaitement wana komelisa mwana. Mama nyonso oyo azana vemi ayebake nanu akomelisa mwana libele ya tolo le maternel de 0 à 6 mois eza allaitement exclusif donc mwana sengeli kaka komela libele ya mama na ye. Na yango toyebisaka na ba mama tango zomelisa mwana il faut kolia malamu. Il faut komela mai ebele, komela pe ba masanga te po nyonso mama aliaka nde mwana pe amelaka. Mama nyonso ozala jeune fille aussi ozwizemi babengi yo mama. Okobota mutu oyo asengeli azala utile na yo moko na ye moko pe na kati ya société. Ifengeli komelisa mwana de 0 à 6 mois kopesa ye eloko te. Mabele pe epolaka te ba mususu balobaka oh docteur ngai nazalaka mama mombongo na ko voyager soki na kei na sali 2 jours komelisa mwana wana eza mabe eza malamu melisa ekaka po mabele tolambaka ngote c'est physiologique ezaka fabriqué na kati ya nzoto. Mama mususu akoya kotuna oh docteur ngai na sina zwizemi ndenge nini na komelisa bana mwana nazana zemi melisa eti mukoloko bota okobota mwana mususu wana parce que mabele wana ekokapona bana mibale te mais tango zana na zemi melisa et tango boti nde o c'est vrai donc ezana ba particularité mususu mama oyo azwi zemi na 3 mois akobota c'est sûr mwana na kozana ba inane 3 mois mkola kobota c'est vrai mais tango ko c'est vrai mwana wana a préparé miliki ya kopesa mwana pe azana temps ya komemaka mwana wana ko rejeter yete parce que tu peux lui donner ba miliki ba biloko akolia mais soko zozwa temps ya kozala na ye mingi te mwana wana akobela pe a risquer kokufa tomona kango awa mbala ebele donc mais soki ozana zemi te oza jeune fille ba ngrosaki yo ozwi zemi mwana wana il faut kolinga ye melisa ye jusqu'à 2 ans parce que melisi mwana na oti 2 ans en tout cas mukoloko akotika mabele akotungisa opete. Lisangali elitalaka makambo mabokolongono bwanzoto OMS na bokuse elobi ete esengeli kopesa mabele yango moko tina sanza ya motoba pe kolandisa yango ti
na nsima ya mbula mibale. Kokotisa bilei ndenge na ndenge liboso ya sanza ya motoba ekoki komema mikakatano ebele lokola bapasi ya libumu. Uta Ingumba Beni, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.